T'avais signé la destination en gars. Changer direction mutu kana ye ayata ko mangai amona ngai Tanda kuna vana et on a libéré muka ko. Maison Ominga un pauvre qui est là, qui est en train de prier. Tiens, je vais voir avec Maison Ominga. J'ai envie de voir Maison Ominga. Il est en train d'embrouiller les gens. Il faut bien la taper. Ah, selon qui combat qui met à la tête sinon donc comme appelle ce zombie mangai où il sont mukinza te banga ba Maison Ominga Maison Ominga Maison Ominga merci 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 Maison Ominga merci. Jamais. Non mais fuck you son jamais c'est là batou. Na ba chemin enseignant son jamais c'est là batou. Oti na ata muto moko wa ko telema posunga batou. Jamais. Oti na biso boss Maison Ominga. On peut se bouter mon sunga batou. T'avais signé la destination en gars. Changer direction mutu kana ye ayata ko mangai amona ngai Tanda kuna vana et on a libéré muka ko. Maison Ominga Jamais signé la destination mangai t'as vu ça là batou mais jamais basalanga osalanga yi. Wow, monsieur, tu ne sais pas qui tu te rends les gens. Qui t'a dit d'être pauvre? Es-tu en train de prier au nom d'une personne que tu ne maîtrises pas? Oh Dieu, tu me donnes, je vais croiser avec eux. J'avais exaucé ma prière. Monsieur, on te parlait de vraies choses. Tu es en train de mourir les gens qui sont en train de dormir. Moi, quand j'étais au Douala en Cameroun avec Abedachou, chef de ville, toi tu ne connais pas. On est de prier pour Abedachou. Le vrai son qui donne le son la vie. Et tu pries pour je vais croiser avec Maison Ominga. Tu es fou. Excusez papa d'abord. Autant comme Abedachou immortel, à ça muta sunga batou bien sûr. Maison Ominga. Mutuwana. Papa, yo évité papa. Mais je vais te gifler. Ne me parle pas. C'est grâce à l'immortel chef de ville, le pasteur de Bagos, shérif de la ville. C'est lui qui a fait que je puisse avoir mon passeport diplomatique. Hey, attends, je vais appeler Jésus. Il va bien te sauver. Il y a un pauvre qui est là, qui est en train de prier. Tiens, je vais voir avec Maison Ominga. J'ai envie de voir Maison Ominga. Il est en train d'embrouiller les gens. Il faut bien la taper. Ah, selon qui combat qui met à la tête sinon donc comme appelle ce zombie mangai où il sont mukinza te banga ba Mon frère, je t'ai dit, il est en train de prier Dieu. À 5h du matin, il est en train de dormir, de faire des beaux cauchemars. Il prie Dieu. Essaie un peu de me rencontrer avec le boss Maison Ominga. Mais moi je dis que non, attends, je vais appeler Jésus de Badavi. On est yo yebi Maison Ominga te boss Maison Ominga bazali famille banara ou Ominga DG. Je m'en fous. Il est en train d'embrouiller les gens, je vais bien la frapper. Mais qui met à la carte sinon tata langa sala qui prend papa na bango yebite bazali Maison Ominga Ryan Ominga Ethan Ominga Jonathan Ominga Daniel Ominga na papa le qui na bango Jonathan Ominga yebite. Toi tu n'es pas Jésus. Ozu papa Kulutu na bango Colonel Mario Ominga na Cristal. C'est parce que quand je t'ai touché, j'ai senti l'accent d'un Dieu. Bon soyo si nous allons te taper. Ou betangai? Non, je t'ai pas dit de te taper. Hein? Qui va oui soyou mati. Na koloba pe na kusakona pona mona za kizengiti. Kimia tata na monsieur le pauvre, viens ici. Viens ici. Raconte ce que tu as dit. Sinon je vais bien te frapper. Kimia. Papa ozole na nini ba pasi na yo. Onga na sala kati, ngana tinda ka batu pa batu basunga. Motei. Solo. Maman figi na ngadi. Solo malimbi lo minezo bandi sanga ilo bana no bala. Bien ba défaut. Mon nom est sur le fond, mais oh, le bako na koye peme na ngai. Mais nous expliquer aussi, j'ai dit kamo et ça dit que pour ensemble là. Au moins mon nom, na paye ça bas ici comme, on a sur moi sur paye sur la bise aussi comme. Expliquez ngai. Prière na ngezali.
nzambe totisa nzela nakenda ndako wana nakende ndako nani naloba combien il faut lobi naloba de beauté. Et pas si tu parles pas, je viens te commencer à te gifler. ndako nani Famo minga. solo kilo ezala kati na yo okomona bos maison minga mwana moke azopesa nini mikolo mbongo azopesa vie epuis nzambe apesa ye bote mbongo kolata mapimele orgueil asungaka bato tata na yo komema bino akolakisa bino bokende na rimbamo so papa sokokanganga boye sikoyo papa akanganga boye pani papa alingi tala masambela topoa imila ezala kati na yo toboyi te shérif chef de ville asungaka yo abeda shungam natindaka mpo asunga bino ale lelo ekomi to ya maison minga akoyeli bwanga bokende mpa na ye akosunga bino aza mwana moko respect mayele asola kitoko soki bamoni mali tokeyeka na yo moko Jésus, solo si c'est comme ça, on passe seulement. Parce que quand tu me parles le nom là, boss maison Ominga, j'entends. Mais aujourd'hui, moi-même, je vais aller voir le trou en revue. c'est bon soki tokei bapesi monga mpe nakolia 10% na ngai Oh, on va te donner même au moitié. wana yesu akala ya lelo te nga mpe nakoma otimbela kok toleka nakanga po tu baningisaka moto te pecho aza ndoki ngai na motema onakisaka ye Jésus, tu sais l'enfant là, non? Moi, je trouve que ça, c'est un héros pour moi. zela bandela makambo se na kati ekeko papelo nasepeli pwani apesi biso mbongo maboko te bapesi biso kaka cheke wana tokokiso bamillion ose bandela likambo seki ekeko sika kanga kanda banda kolila ale sengo banda kobina ekokobina mwana azanga yele basalela yango sikoyo abe papa sikoyo ntango sikoyo amoyaka nanga ntango obinanga ke ekekobina abongo sepela makasi bongo bwana premier tour azalaki na bon monde azalaki na bon monde après fait la famille Je ne comprenais pas que tu allais danser. Quand tu as dansé, quand tu vas là, et awa il était étonné. osepela mpo ndenge yali awa sheki wana ezali 7 million na kati wana me bombo yanga soki osali maseki okozwa kamati oyoki yango oyo yesu oyuma te nga mpe nazalaka mpe nayebelaka Mais attends, sentiment attends. Mais Jésus, les 7 millions là, moi je veux gagner combien dedans? te yo bokabolona kapi ivan mettre na baganga bokabolona ndambo na ye parce que ye moto asali sécurité potopota bongo te Si tu me donnes pas mon argent, je vais bien lui taper. oyo esengeli tokende po toyebela ndenge tokosala mexomi oyebi Maison minga. Maison minga. Merci. 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 Maison minga. Merci.